nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama, yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basalé bino mo bangé na restaurant basalé ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te, adresse za moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio, nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba, ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto ngobunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara Avenue Vénus, numéro 30, au Romona, La Sédoise et Zawana. Plagnon, Sosa, on a besoin au Kolia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi, La Sédoise, la patronne, Yemoko, Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi, Oya Kolia bio, Oza Libanda Mboka, Oye pendant ma séjour, Nayo, Kohésité. Yaka na restaurant La Sédoise. Bozomo na ngamonde na zolia awa na bisabino. Neti musapie katana. Suka na ndunda ya mabaku. Ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zakanasima Kin Marché. Vénus. Dans ce comme cas, limité 7e rue résidentielle. Au tout cas, avenue Vénus numéro 30. Au monde à restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard, au Romelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lié bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place à repos, Ezali, Basalon Veille, Pinabiso Ezali, au lié au Pema, au Mélamois whisky, au Mélamois champagne, au Mélamois chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de passer la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Aux en besoin de la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine na yo, copain na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, c'est la Ronnie Events. Ronnie Events, ezawana po na bino nyonso. Ronnie Events, ezawana. Si vous avez besoin de une surprise, vous avez une surprise. Partout dans le monde. Vous avez une surprise. Maintenant, vous avez une Ronnie Events, partout. Partout, vous avez un immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Donc, vous avez 2 adresses. Si vous avez besoin de sur place, pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo okei soit obengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète
plus 243 80 86 32 108 obenga bango okuta Rognier Vince eza wana mpona bino nyonso so mpo bino okende kaka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina soko kaka na Ina otuli kaka avenue Kwango numéro 130 omona bango wana et puis baza mpe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 pardon quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence eza Bralima soit obengi bango sur na numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Rognier Vince, baza meilleur. Bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango. Akelima awa nzamina na ebi tusiko shuba kolonzo bongo ikomi bwendeni. Awa ka place Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makambo mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo tuno sa nini? O eza agence de transfert. Ndina biembo nyoso de. Nada agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te, c'est là on likamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na fimbo. Na biso awa. Ja, evidence. O piso tsumu na pata ya sa fo. Biso ba est biso mbongo na nzela. Kangamba yebo tuna mbongo ya wasi. Yena mandeko yo ya basi. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totiki lango FBT misalane kazinjo. Soko che bazui soki pe kuna bache tozui basora kaka on sait jamais ya mami toki Dans la poto, dans la maison, sur ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro on a na scène, na on babonde de on avec ma perruque, on a bon ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ba coupe ya milai. Vanessa Airwig azawana na prix moko abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha robima chic, robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naïko la Sabino va produire na biso. Des beaux hommes nga moko sans maquillage. Eza crème na biso yelongi. Oyo nga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bato balin côté là, ba soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekote so penza makasi te donc eko garder teint na yo mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi oko utiliser pe oyo toza na ba gamme nyonso ba gommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisson, le numéro de Bisson sur WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah.
Congo-Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mobange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te, adresse eza se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pona kolia bio, nazala besoin na lia ngando, nazala besoin na lia pondu, nazala besoin na lia madesu, nazala besoin na lia nyama zamba, ozala besoin lia mosaka, ozala besoin lia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise eza wana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yo mutolinga obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona. La Sédoise et Zawana. Plagnon soza ont besoin au colia. Et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi la Sédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise. Bozo mona ngamo nde nazolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zakanasima Kin Marché. Vénus. Dans ce comme cas, limité 7e rue résidentielle. Au tout cas, avenue Vénus numéro 30. Au monde à restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard. Au Gomelelo Kamalili. Ambiance c'est à gogo. Au lié bio. Au Melipe bio. Au Silicipe bio. Place B à repos. Ezali. Salon veille. Pinabiso Ezali. Au lié au paiement. Au met la moi whisky. Au met la moi champagne. Au met la chicha. Donc, au cause à la laisse. Venez nombreux. Mangez bio. 100% cuisine congolaise. Mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala kerolia. Na tonda pendana vim salibumu. Boya ebele kolia. Kotonda. 100% bio. Ceux qui ont besoin de la surprise. Il y a anniversaire. Aux en Poto. Aux en Afrique. Aux en besoin de la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse, na yo. Vous allez surprise anniversaire. Ma vie, c'est dans la Ronnie Events. Ronnie Events, ezawana pour na bino nyonso. Ronnie Events, ezawana. Si vous avez besoin de la surprise, na mbongo mukie. Bah, vous avez une surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Bah, vous avez une surprise. Maintenant, vous avez illustré là. Bon, mon a Ronnie Events, ezawana partout. Partout aux Abazans, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Donc, on a 2 adresses. Si vous avez besoin de mon bango sur place pour que vous ayez la surprise. Na maman, na bino, na papa, na bino, na collègue, na na ami, na connaissance, na yo, na leki, na yo, na moisi, na yo, na mobile, na yo. Ok, nous sommes au Béni Bango Kaka, na plus 243 80 86 32 108. Je répète,
plus 243 80 86 32 108 obenga bango okuta Ronier Vance eza wana mpona bino nyonso so mpo bino okende kaka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina soko kaka na Ina otuni kaka avenue Kwango numéro 130 omona bango wana et puis baza mpe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence eza Bralima soit obengi bango sur na numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronier Vance, baza meilleur. Bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango. Akelima awa nzamina na ebi tusiko shuba kolonzo ngo ikomi bwendeni. Awa ka place Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makambo mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo tuno sa nini? O eza chance transfert. Ndina biembo nyoso de. Nada agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te, c'est là on likamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na fimbo. Na biso awa. Ja, 1 minute. O piso tsumu na pata ya sa telefone. Biso ba est biso mbongo na nzela. Kangamba yeko tumenga mbongo ya mwasi. Yena mandeko de yoka baraka. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT misala nde kazinjo. Soko che bazui soki mpe kuna bache tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokiei Dans la poto, dans la maison, sur ma perruque à kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, tu as numéro on a na scène, on a le babonné de Rolex, ma perruque, on a bon ma sorte nion sur ma perruque à kitoko, ma coupe ya milai. Vanessa Airwig, azawana na prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo, rocha robima chic, robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naiko la sabino ba produit na biso. Ni bozo munanga ngamoko sans maquillage. Eza crème na biso yelongi. Oyo ngamoko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pona bato balin kotela, ba soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sokolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekoteiso mpenza makasi te donc ekogarde teint na yo mais ekosoigner pe en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi okoutilize pe oyo toza na bagamme nyonso bagommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso et WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah.